Mais même gouvernement, il y a moko total na bilili ania lobi atikala jamais koloba que transport et comme 700 francs. Kasi José Makila eza pela mambo soni. Il fallait yonde hôtel malikambo tali transport nyoso le kanaki mais donc ozobeta kara o ba pena ba opposer à libumu. Ngala mona nde ya ndo kimbuta ba makamususu oyo la kenet na mutu. Ala je mso lobi eloko oyo bo melango. Nani ba terrain oyo ba kabola ki ba député oyo ba sala ka eloko te nga faute na pesango d'abord na José Makila Soumane ka comment ba opposant na biso ba o ba lo ba pe ba za ba opposer à libumu parce que ande kimbuta makambo tu yom to créer yango te pas José Makila Soumanda lobi José Makila bande ko loba o Kabila sengela kende bango fu bazwa mboka ba gérer bona boy faute d'abord za ya ande ki nani José Makila ngala moni kutunde la zaboye zonga loka opposant c'était to lingité auto esprit de vie c'est ça va pas to bamba mabanga transco c'est ça va to bamba mabanga yebela vitesse à G yebela vitesse à G Bouloukoudou Yena Congo Swiss TV Bouloukoudou ça c'est du bio et nous là ça que Congo Swiss TV c'est du bio kuna to dia ya ba chambre froide de thé vraie information c'est Congo Swiss TV Bouloukoudou et yo ka so ya Congo Swiss TV tsunga bana kini bana poto wapi partout bisika bozali vraiment site na bino yango yo site site malonga Congo Swiss TV moko te ekokani na yango donc mutu nyonso poto koyoka basolo kitoko okolanda masolo kitoko ba émission kitoko ya bino yango yo donc mususu ezate donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango oyo boyoki yango bisous oui bana poto bana bipai nyonso ezwami bino bolanda biso vraiment vous avez te bolanda Congo Swiss TV yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider Congo Swiss TV Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu. Just wonderful, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cet très bel moment, cet moment de réflexion à travers cette émission Actualité, Congo Suisse Télévision. Nous voulons bel et bien parler à ce qui concerne les difficultés qui nous accablent à propos des transports de notre pays. Comme vous le savez bien que les chauffeurs ont décidé bel et bien de ne pas faire sortir leur véhicule. Je vous dis, c'est vraiment difficile avec le moyen de déplacement. Et aujourd'hui, j'ai invité mes consoeurs parce que je vous dis que ce n'est pas comme d'hab. Aujourd'hui, je ne serai pas seul. Moi, Junior Moewabo, je suis accompagné à ma gauche avec l'une de mes consoeurs que vous aimez aussi tant. Comme je suis là, je ne suis pas son porte-parole. J'aimerais bien qu'elle puisse bel et bien se présenter elle-même. Bonjour, ma consoeur. Bonjour Junior Moewabou, bonjour à tous les téléspectateurs qui sont branchés scotchés. C'est Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. C'était la Jemima Ibele à ma droite, ils sont à deux. Je suis avec qui? Jeanne Djokwa. Bonjour à tout le monde. Et aussi, après Jeanne Djokwa, nous avons invité, elles proviennent des communication Nalingala, c'est-à-dire CNL, qui a été toujours dirigé par Thierry, qui a été dirigé par David, Jimmy Mukendi et Didon Kibuka. Aujourd'hui, elle s'appelle Madame. Merci beaucoup, Cordon. Je suis Karine Evili, de CNL Communication Nalingala. Je vous salue tous. Nous sommes là pour parler certaines choses qui sera tout à l'heure là dévoilées. Vous allez nous suivre tout à l'heure.
Just wonderful, amis internautes, comme je vous dis qu'aujourd'hui, ça va chauffer ensemble avec mes consoeurs. Là, je dis un grand merci à celui que j'appelle le full et big boss et notre papa, Maître John de Switzerland, l'amour privé et personnel de son Altesse Royale. Maman Micha Micha, merci pour la marque de confiance et vous ne cessez pas de nous octroyer na cadre kande tolobarake tozo panza nteke tozo panza indusa tozo beta baleza côté na baleza kati quoi. Nous sommes là avec mes consoeurs. Jemima Ibele, je commence par toi parce que tu es à ma gauche. Aujourd'hui, ça fait débat. Ces problèmes, il y a transport, grève, il y a chauffeur. Que dis-tu par rapport à ça? Bon, grève à chauffeur, un peu en retard. Pourquoi? Parce que depuis, selon Bango, carburant et mata. Alors, tant que carburant et mata, qui réaction à Bango, ils allaient rater. Mais tant que le gouvernement était que le transport est comme 700 francs, place mon sous coûte 1000 francs. Dès en ce moment, la conscience de Bango est que il faut basser la secours grève. Il y a un temps, basser Bango pour na Bango, selon Bango, on dit basser qui journal, lobby na kobi Bango, journée sans transport. Pour eux, ils ont cru que ce bassin est une solution que Zouama, le temps de l'amka, transport à 700 francs. Or, nous tout exact, il faut vendre d'abord cela. Namona qui le gouverneur de la ville André Kimbuta a le qui na lobby na journal a lobby que ndenge zabongo il faut vendre d'abord solo là pour que bata montant mon koboé o bata ko bana ko pousse ko ligne ils a la 500 francs combien et puis ba ko pour la carburant pour que ba quitter sango mais a exiger que chauffeur nous surtout atia un ligne na ye na papier comme ça qu'on des bandal qu'on des selemba qu'on des victoire ba komango alors lobby en tout cas est dérangé ba tebele ba misale belé qui dérangé tout le bala merci na bana moto mais merci peut-être parce que ba on ba ça qui peut ba matia qui ba prix moi nzela mususu au propose 1000 francs et comme ba 3000 francs bandal tizando 3000 francs alors si tu n'as pas d'argent obi que na kem sous des bandal donc sur place mon regarde au cours dépasser sous $10 kana journal le bateau ba ça dépense ou les équipes là on inutile ou les équipes qu'il fallait qui bas solo non avant bas de décision ou bas de qui mon lobby. Merci beaucoup, c'était là Jemima Ibele, le gros bébé de la presse. Nous sommes là avec Jeon et Djokwa. Jeon et Djokwa, Jemima lobby journée ça transport, grève yaba chauffeur. Que dis-tu par rapport à ces réactions? Oui, merci beaucoup Junior Moyoabo. Onga kolo bakaka par rapport à la journée à lobby vraiment journée en Oezaki. Ndenge to bando sana oba opposa bando sala ville morte yengo zaki ville morte pena pona ba transport mingi ba msutu ba meka ki baninga ba meka ko mo bien po ebike ba chauffeur na saki ba ko capacité mingi ba bimaki mais ba bambaki ba mitu comme sous qui pena problème ba bamba ba mabanga mais onga ko lo bakaka gouvernement lo bike carburé matika na Congo te carburé mati monde entier yango wana foka pe na Congo to sali ni to matisa dernièrement to landa ki ministre ya économie Joseph Kapika alobele ka makambo ya carburé za ya komata mais gouvernement bataki transport 700 francs transport 700 francs tout le monde qui mikoleka ki ba étudiant ba saki moi ba marcha ki ba keneti na hôtel de ville pour la reluka les premiers citoyens André Kimbuta na makambo etalika ka hausse de prix à transport kasi ba gouvernement qui tient qu'on a 500 francs ndé ba chauffeur ba silika ki ba lobi ke ndenge ba on somba carburant na cher ba tia transport 500 francs donc revenu à malonga ezate yango ba lobi ki lobby journal lobby ezala comme sans transport surtout dans ba moto mona kezaki peut passer pe kana ba papa na biso ba chauffeur ba na biso ba chauffeur o bazotambusa tongo midi pour ba zo moi ya kolia na mabota na bango eza pe ka passe to éviter gouvernement na biso baluka biso ka solution pour André Kimbuta lobi alobaki alobi ke senga ba chauffeur nyonso ba tie ba zong ça peut ba couleur jaune wana ndenge dernièrement ba bleu jaune ba zong son po abete ki pe c'était le cambo tel ba demi terrain malgré transport 700 formula mutu so na ce qui na 24 o la comme mati Gombe Bank ou bien Inter donc ba chauffeur na biso pe ba la mama kamabe mabe hein Junior mo fo Nzambe kaka na gouvernement congolais batela biso likambo. Nzambe kaka na gouvernement congolaise batela biso likambo, ainsi dit Jean et Joe comme ma consoeur. Là je passe le micro aussi à Karine. Karine, journée sans transport, grève yaba chauffeur, ça fait débat. Que dis-tu par rapport à ça?
Merci beaucoup. Ça fait vraiment des balobes qui calvaire ya osakanati. Parce que ngamoko kolongolanga ilemba 7e rue 1500 motos. Wana juste nazaki pour na constat na banda ko sala na meka un peu ko filmer ba place oyo ezalaki que ba vide des abatu botambo makolo. De 7e rue moto boulevard 3000 francs 4000 francs en ngote au vandi ndenge ba moko bazoloba. Alors ba chauffeur so na ko intervenir par rapport à grève na bango baza na raison ya ko sala ngo. Raison pourquoi bango baza bazo sala ba transport na bango moko privé za l'état en commun. Baza ko sala carburant et mati il faut solution et monana. Onga naza koloba magambo ya mboka na biso ezalaka toujours kaka. Moi muke balobi moko so ba moni ke batu ba bouger bala lisi na bango. Balandela ka vraiment basala suivi ya makambuti. Ba chauffeur baza na ba raison na bango ya ko boya ko sala musala. Mais en plus musala on peut ata ba boyi ko sala mabe ba chauffeur na biso ba roza lelo basala ki lobby so kiti na nzelo mona bango. Alors gouvernement basimba makambu nyonso ezate que non moi mukeso ba monika batu ba ninga net ba étudier basala ki que ba ninga transport et mataki koma ki ba déclarer ba yoka nyono ba étudier ba lobi to kitisa bo kitisi bien sûr. Est-ce que ba chauffeur bazar au sala na ba moyen na bango moko personnel wana ba bénéficier ni ngana pesa ba raison na bazar raison totalement ya ko revendiquer ko sala o ba kolingaki basa mais gouvernement azwa en charge ya makamone pour mboke kufi. Rien ne marche dans ces pays. Makambo e kufi. Alors bazwa charge na bomba sala na bon pour ezala bien parce qu'on a vraiment. Merci beaucoup, c'était la Karine Sienel Communication à Lingala. Là, je fais clin d'œil à Jimou Mukendi. Et aussi, je vois David Ntala. Et sans oublier Teringa Ndubiga Patois aussi, l'administrateur et actuellement le cordon général Didon Kibuka. Là, ce sont nos confrères aussi. Clin d'œil aussi à tous mes vrais. Là, je vois Sylvie Kabeya, Elbi Jengombo, le manager international. Je vois aussi Aristote Saïd, l'international Djogo, d'ici là, Léopard. Là, je vais demander à la régie de balancer un peu l'image. Comment est-ce que Angoueme Zalaki, la transport, le roi télévision et la radio. Si la régie est de la même avis avec moi, let's go, my brother. Yébela vitesse à G. Yébela vitesse à G. Yébela vitesse à G. Yébela vitesse à G. Just wonderful, amis internautes. Merci beaucoup à la réalisation. C'était la Doudou Ningini dans les robots de la presse congolaise. Et aussi Garnet Mukenga Balobi. L'intelligence Aeno, c'est Garnet Mukenga. Et nous sommes toujours là avec mes consoeurs. Nous allons aborder le deuxième point, c'est par rapport Essenginini. Je crois c'est le troisième point. Faute Yanani. À ce qui concerne les transports, je me pose la question, à qui la faute? Les gouverneurs de la ville ou bien le ministre des Transports, José Makila? Là, je passe mon micro à Jemima Ibel, les gros bébés de la presse. Jemima, à qui la faute? Gouverneur de la ville, ministre des Transports, José Makila, la population congolaise ou bien le chauffeur? D'abord, avant de répondre d'abord à la question, on a concerne un débat au Koloba. On a une question. Prix au 700 francs et mataki n'a pas gouvernement. Mais même gouvernement, il y a mon total nabilili ania lobi atikala jamais koloba qui transport et comme 700 francs. Si qu'on sait que gouvernement ko koloba kamoro lelo et l'aller la muki lobi échanger dans na Congo o yo nyos te changer on la facilité. Donc changement ya on a habité no ngao RDCND makam en tout cas RDC pena eza makambu. Luka makasi. Et luka makasi ko de luka makasi on te lobi to mona kango luka makasi parce que papa msoda bana 5
5 parce que aucune fois qu'il ne faut aucune na examen parce que ibisanga oko dépenser combien na journée moko sans compter au tikambonga olia ça veut dire ba stress auto la mukala ba Congo il faut comprendre que ba gouvernement TP c'est ba stress wana quand on le faute cause ya nani d'abord ndenge total na hiérarchie tobandaka na mutu luketu to comme na makolo ça veut dire faute à liboso eza na bona José Makila oyo azali ministre ya transport parce que il faut à travailler en connivence na André Kimbuta bangonde bazo gérer parce que yende aza mukonzi ya André Kimbuta parce que André Kimbuta nga koleka na télévision aloba makambo ya loba kan il faut azongo et pas ya mukonzi nae batebe bazo loba ke non André Kimbuta monta loba ki makamba 700 francs ce nga ce qu'on a vendu na bi c'est que il pas sola kina José Makila a dit que non que ndeko loba boy pour pas ko koleka ka bonte pour ko kolela e ke ndenge ni totina ko loba ngo makambo na te o lobi ngo ndenge ni mutu to atala ki ndenga lobaki sko ba diaspora o ba libana tant batala ramboka na so mitu ba bi mais mboka la no ba nani nda diriger ngo c'est comme s'il y a quelqu'un à l'ombre o ya mona la raté nde azana pour ngo pesa ba ordre azana pour ko diriger azana pour ko sa makambo surtout nga faute na pesa ngo d'abord na José Makila Soumane ce que ngai na ebité tanga ba comme ça y poste on ya ministère ya ministre batabasa la politique bazana ba politique alongwa opposant et alongwa posto ki kaka ndenga dabongo azaka na titre ne ki opposant makambo pena o elekani lobby en tout cas alongwa na casquette ne wana ya ki ministre ko akoma siko opposant contre gouvernement contre André Kimbuta parce que André Kimbuta makambo tout yom to créer yango soko tikara no kaka kena o ba mamba 700 francs ba chauffeur ba ki même pas na idée ya ko sala makamba bongo ba daki na mania na banka na bandenga na bango abi le corps ba bika 500 francs ya to sa ndeni to sukara maman te des bonhommes a comme na des bonhommes pe a ti façon ka ni atondi asa ka ba demi terrain mais tant maramba 700 francs e ko ya ndesko e réveiller ngala côté na transport ba chauffeur ba sisi musala suko na sima tema to comme ba ngami ba ketche ba enlèvement l'équipe na côté na yas ba chauffeur ko ba na c il y a le quoi dire 700 francs les dames maman na bord so penako au sali ba ali 700 francs bomba kaka bomba ozana la taninga zana mbongo na baluki na tel bonga bia donc quelque part carburant et maintenant ma casting par rapport à n'engue carburant mati na 200 francs au bomba bakisi c'est trop ça n'est de trop oui ça n'est de trop parce que ce que par exemple 500 francs moi j'aurais peut-être souhaité 100 francs et ça n'a 600 francs. Maintenant, je me demande tant que d'arranger. On va payer au même les assurés, il faut mettre 550. 500 francs, 50 euros, mon langouap. Déjà, billet, na kata Congo, bezara de passe. Ok, ne beba 100 francs, ba série mon robot, tali 100 francs, le bien, et outil, wapi, ba tchako na sa makala, ba sopela ngo ma échanger couleur, et le ngezou, ba nati ba maramba tchaka na kata ya mbongo wana. C'est pour dire que, faute d'abord, il y a André Nani, José Makila. Ngala moni koutoune la zaboé, zonga le opposant. Mais je me pose la question, est-ce que Josinani André Kimbuta a solo la quitté na association ya chauffeur parce que ba na association na bango. So ba solo la ki me makambo linga esimbati. Ba solo la quitté parce que mututu aza mo continent ndenge na ela lamu ki c'est mon pays. Je suis le gouverneur de la ville, je fais ce qui me semble bon. Bon, tata ya kacha caméra wana liboso na ngina loba. Olobani na koloba makambo eko ilanga na moto. Pas tu RFI pas na caméra. Na caméra, pas tu RFI na caméra. Siko ngala mona nde ya André Kimbuta loba makambo susu oyela ke net na mutu. Ala je mso lobi eloko oyo bo melango. Lobanda loba. Petit na pacho. Yana ya. Ndenge bozawana eloko wana bo melango donc atamina bo melango te maboko ndeso munoko ya makambo susu to mona mabele pa ya ndiki to linga gaming parce que c'est un vrai quinois parce que Congo quinois muto so da quinois faut dans makambo ko ela saki open nako carrément la kin parce que maramba ça lango muto il est né au village te ba utandi ba mokilité ba to ba uta ezanga pe na mo uta so nazongo ba kokona ba uta na mbandaka ba bwende kuna na kati kuna ba bokungu pe ba eko bota ba biso oyo donc c'est pour dire que ngala pesi faute ndena ya José Makila yena ya André Kimbuta onde ba do sola bien te onde mo moi ba on balé attente zate. Merci beaucoup, c'était la Jemima Ibele. Je passe mon micro à ma droite, Jeone Djokwa. Jeone Djokwa, Tozolo Belakaka,
à propos et à faute eza nani. Ministre à transport José Makila, André Kimbuta Yango, association ba chauffeur ou bien et à population. Oui, Junior Moyoabo, on a ko lobaka comment ba opposant na biso ba o ba loba pe ba za ba opposant libumu. Lobi José Makila bande ko loba o Kabila Sengela kende ba on fo bazwa mboka ba gérer bona boy. Lelo to moni na likambo etali transport depuis banda carburé banda ko mata. To mona kaka na nyolo ba ministre économie et pourtant ye penda nda simpe makambo na za ministère na ye. Et Sengela ki ata mokomo to mona ta José Makila à celle-là, moi, point de presse, c'est moi déclaration. Comme ça, ça lobate. Te corps de force, ça n'est loba. Alors, te que na kimbo na kimbo bon. Pour bon balaka biso ebele. Le lo makambo se balaka biso tozo mona ngote. So totali André Kimbuta na ba ministre. Ndeti moi bazana mo ndeti si dernièrement, tolanda ki ministre Koko Nyang habita akabela ki ba député nyonso ba terrain na Kingabwa. Aussi longtemps kuna na Kingaba kuna ezali nini ezali bilanga ya ba mama basalaka ba bengal ba mama nyoso ale lobby ya André Kimbuta ye mutu moko ta ko meka ka ba terrain oyo kicha seza ya ngai bozonga e be ndenge ni bono mona ko do mo makambango donc ba mbale ko boyoka ni eza penza te problème o nyoso to pesa na ministre transport ye fala abakuta ntana ministre économie bakuta na gouverneur de la ville ba lobela ba bengi Cisco association de chauffeurs ako ba yona ba meki un peu ko sona likambo etali hausse de prix ya transport mais bango donc boyokani ezate il fallait bango ne ya nani ya José Makila sango vraiment José Makila naza na regret makasi oza ministre tout ozaki na opposition lobi na ba marche bozalaki na e tozaki na bango yo pose opposant tenga naza opposant te biso to soutenir o nyo sora ya malamu so majorité c'est la malamu to soutenir opposition de même 2015 to kima bombango na be chopper ba triomphal pour na ko sani ko sa alternance na mboka ke malamu kasi ya José Makila eza pela mamba bo soni il fallait yonde hôtel na likambo etali transport nyonso le kana kime donc ozo beta kara o ba pena ba opposant ya libumu quand le lobby yo po hôtel mela Kabila ale lobby na ba mono kana nga telemela mutu te biso président nyonso ozala il est le bienvenu. Donc, le gouvernement a dit qu'il faut faire effort makasi na likambo. Lipa, tout le monde qui ministre qui n'a pas victoire, mais c'est nini ekiti. Donc, transport sur le ticket en boy. Lobby la mati chauffeur en balanga. Maman mati boy. Lobby eba rezongi 600 francs. Siko atayo moko. Bon, combien par jour ok des trajets moi on dépenser combien pour le transport. OK pe kuno aux 8. Lobby faut ça nini obima. Moi te que ça passe. Et ça passe ainsi dit John et Jokwa. Je passe encore le micro à Karine de CNL. Karine, la faute. Topé Sananani. Ministre à transport, gouverneur de la ville, association de chauffeurs ou bien biso population. Merci beaucoup. Population, ils ont un problème. José Makila Soumanda. Yemutu Aza. Ministre et transport. J'espère que solo laka. Mais moi je pense pas que ndenge bazawana bavanda rapport mutu na mutu asala kaka alamuki epana abimisi. Naza kolandisa oyo ndekoshe na utek koloba par rapport ya nani ba terrain oyo ba kabola ki ba député oyo ba sala ka elo côté kuna na parlement ba yebika ba tabazali na opposition bazolo ba misusu ebele baloba makaba kenda kuna balala pongi ba député na bangina bazo bambongo na bango mais ba terrain o ba mama na basala bilanga na bango ke ba bokola bana na bango ba lamuka na tongo Koko Nyang bi terrain o basalela ba nani ba pesa ba tongela ba député bandako imaginez. Donc na tongo Kimbuta la moki no ndenge za boye ba mama o bona donc cohérence exacte entre bango. Moi, j'espère que Bazo Sololate, José Makila, ministre Kapika économie, abimaka quand même, lipa et mataki. Ba lobby, tout le monde Kapika lobby, pen Victor, le lobby, tiki maramouya, ba ma pana, bazongi si lipa na descend. En plus, et dimna ki moi mouke, mais bazongi si normal, tout le monde qui est tout comme ça, ma lipa normal. Makamouya transport, José Makila, a solo la malamu. Eza pasi poko mona. Bango bazo bimana tout kana bango bazo tambola. Lobby batu ba misusu ba salité. Ba misusu ba dépenser ebele o uti na ndako eza mukie oké na bureau ozui eloko te ozongi o dépenser ebele koleka alors eloko ya transport faut teze pas José Makila Soumanda
ameka kolobaka nga monoko omoni nde batiaka ye oyo basalaka banani oyo ndeko Peter Chanini na ye oyo devoir de mémoire ne oyo so natali yaka moko nasekaka ntango agangaka akomi kuna nie eloko eza te sika oki opposant oyo ya bino soki bovandi na ngambo mosusu bolobi ntango bakoti bino kuna kimia baza koseka bino makasi baza koseka bino alors tosengi kaka ke bobongisa makambo ya transport mpo eza pasi transport ezali eloko moko mutu akotambola donc eza vie ya mutu nde tozotambola boye oza olongo futi transport so transport eza mabe na Congo to lobi makambo elekaki ebele omona même na Selembao namona ba image mo bayeli biso na bureau babeti bagaz batumbi baple na nzela bamama bamemaki bacharge na bango bauti ipen bazoya Selembao na bikumba na moto bamama na bazalaki na kanda omoke bakoki mpe koprovoke babilo moko boye oyo ezalaki nango te mpo na nini kanda wana bato bazotambola mutu araisonne kanda akesalelo mo boye akandaki meme mpe asali yango lobi namoni kanda bamama na bazalaki nango na biloko bamemai na motu ekokaki kosalelo mosusu talaka nde babeti bagaz batumbi bapne bato bakomasa na n'importe quoi parce que atamboli na charge na mutu kilo eleki ye makasi akomi kosala oyo mérité te José Makila azo makambo en charge ezati kovanda ka boye population bazoni okwama bosala makambo malamu oyo kosepelisa population ekozala malamu. Just wonderful, amis internautes, nous poursuivons lentement et sereinement vers la fin de cette très belle émission. Là, je dédie encore de nouveau cette émission à MSK Franck Massaka. Merci beaucoup. Aussi, je vois les commandants Bouchiri Motema, Yamama Monique Kuna Suisse, na Lausanne. Et sans oublier Kouloutou Magela, la diaspora, marche Moninga, il y a Eric Lema, la haute couture. Là, je vois encore évangéliste Guy Matale Siloé Balobi Motonanzambe. Merci pour nos conseils, pour nos prières. Et aussi, je vois encore le président Edo Mandaka, Mutuel et Bondeko, toujours de l'avant. Dernière question, Nabiso Eza et pas Jemima. Jemima est un professionnel, analyste par rapport à ça. Proposition Nayo, Ezani na gouvernement, ainsi que na gouverneur de la ville par rapport à ces situations où ils ont passé à transport dans Mboka na biso. Oui, biso qui neti par exemple na katendako osukoli neti basani ozwi basani mbele osangisa ngona banzungu osangisa ngona bloke belé na kata bassin moins de rap que tout temps beko kozoka zoka ope kune kata ni kune pasuki ba vert tout ça. Likamutu na vie actuelle c'est na kali solo. Moi je crois que d'abord le ministre wana bazakana ba conseil na bango ministre d'abord basali kamoko ba vana ko autour d'une table oyo ministre transport ministre économie ministre social bo vandi bino tout na mokonzi na bino ko diriger eloko nyo simba te na ministère na bonga mokonzi eloko simba te na zo mona bwe yepe ya José Makila par rapport ndenge transport et bâtiment nini carburant bâtiment entier wana eloko ni fallait que sala avant na nous et comme ndenge komi boye lelo bo journée à lobby bat ba mona onde ba aventure parce que monde entier ba lobby liango déjà ta ba monde entier ba lobby liango ba ozala nous gouvernement ya onde ya mboka la biso ba mona ngo c'est que ba irresponsable ba ko gérer population té parce que on a déjà ba belé ya kolia parce que l'organisation ndenge moko boye garantie coût locative ba 3 mois ay comme ngo ba 10 mois muto tataka ndenge lingi soka monika la muke tenga la tina 7 mois na kilo ma mais ce ko eloko faut ba sala ba solo laka. Ça veut dire Yandre Kimbuta a son nom condinaye ou ezali ministre José Makila pour na likamu etel non transport parce que à lire to comme ki nango déjà na victoire ba étudier ba silikaki bango bazaka soko ba bimi aw ya ipena bengami ya inikini ya ista et ça la ka ba dégâts alors pour to comme na deuxième phase ya ba kanda ya makambo po ezonga sundenge lekana ki lobby le quoi le qui est moqué ba solo là na ako ba solo là pour que ba meka pe ko taxer par rapport à prix et puis ba luka bango solution pour la carburant tozo zela ka solution wana pour na biso na ba chauffeur to ba na mboka to zala à l'aise chauffeur boka lobi oui ngala ko lingala ngala lo ba matelo 700 francs mais na appelle ba famille na bana sko na bana belé sko 700 na bana to wana MC no ko kapete ngala ko ndima le pour na nyokola ba client ba ko ta ngana olia. Ça veut dire que na ba chauffeur to la besoin na bino pe gouvernement to la besoin boyokani pour que Congo oyo to benga loka makasi ça veut dire na makama malamu
tant bosa eloka malamu mutu to ko betolo maboko na kwena ye to senga kaka na ndinga na osenga bonga jemima na osenga kaka que José Makila ya André Kimbuta olandi ya André Kimbuta bino tout bosolola ministre économie ndenga ko akitaka na terrain bongo lo ni pezanga pe José Makila pa kitana terrain elo ni dozang munene makasi te munene peta ko kiti bongo tambola pe boko kita pe na santé era da ko posa banda ko tambola suko ngala ye bato so komi na poste wana ba yela bango mbongo ba ko bokla bango na nzoto te opposition na bango ezala ke po Kabila pia e poste. Ok, yango pa koti dans le pouvoir ana. C'est quoi ça Sony avant di. E belé pe boye ba kaka na ndimo mabebo e fimbu mais to ba kota pe kuna na mona mo ba loba kami pa zo mwa sima. Ça veut dire Congo est tindika chakal. Ok, boye atala bo mwa ka ba yo zongela pa bata aner, po to mona ki la matanga ya rosi to ekina na ndeko jeune. Ba aner wana je dobi il faut ka to obi mabe moto mbalamo. Siko na makamba rosi aner boye po boka ngalex nani. To sa soka musala to simda to ki. Et to fingi mo konda mboka. Pays tout ba finga mo konda mboka. Pays na France ba finga ka, na États-Unis ba finga. Siko ya bino so ba finga comme ka grave. De to solo là. Toyokana, to taxe, ce qui est de la 600 francs, ce qui est de la 500 francs, beaucoup de ces carburants, et ils ont une prime normale. Nous avons 1700. Dans le chauffeur, même 1700, on a payé, ils ont payé et belé. Bango ba 5 et qui est à 1500. Donc, 1 litre qui est à 1500 pour la bango ba moni bien, de yangoana. Bosso, la bosso, conclusion, mon cas, l'amiable pour que notre bino, notre biso, tout a toujours na qui me peut beaucoup qui me bosso. Mboka ngwe ke liboso moi de dédicace parce que tozong c'est sous micro. Ah. Bon, ça va. Je salue mon boss, maître John Simao, Voulouzi, double boss, double brassard, ainsi que maman Micha, et puis mon partenaire Ouastunanga, toujours JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Voilà, tout le monde, on a moni, le doyen Christophe Mafouta depuis Paris, de gros bisous, Daouda Missolo, les mystérieux en Belgique. Voilà. Oleki Sisikoyo, merci beaucoup, c'était la Jenima Hibele. Jean Edjo, quoi. Dernière question, Zaka, proposition. En tant que professionnel des médias, on proposé ni na ministre à transport, on proposé ni na chauffeur, on proposé ni na gouverneur de la ville. Oui, ce qu'on a proposé, loco, na rolo baraka pour des absents tobi que gouvernement battait la carburant qui t'a moi passé pour carburant et mati monde entier. To senga penande babi yandre ki mbuta bifo ba solo la ba vana ba nyonso ako ministre à transport na gouvernement na yandre ki mbuta ba vandi ba meke un peu ko sola ta ba rotia 600 francs pour ba tope ba kumbi mutu ko ba chauffeur ba ndeko na biso to linga pe ka bonheur na bango so pe transport za 500 francs ba ozelo ka malonga te ba solo la so ke senge ke ezata moi 600 francs ba tie 600 ba tie ta moi 600 francs mais ezara 500 o biso to beta 7 to lingi te o to esprit de vie 700 francs pour to bamba mabanga transco 700 francs to bamba mabanga yo ça la émission politique ba politicien ba pesa bino coupage biso ba ministre ba pesa biso coupage ya ba politicien lelo ba komo linga intérêt libumu na bango na opesa na opesa encore bango $100 biso ba musicien chers internautes ba musicien que Dieu vous bénisse ya merci à tout mon ani obo kilanga lien ba pesa moi les politiciens tant aussi ici $100 ezelo pamba. Et le côté, la politicien to bande ko loba tango akala, ba koma barade na baradine. Mingi kuto zanga bona opposition ko banga te sere simbi, bo mono ke pa bango boy, atoki to on senga ta mo aide boy et le côté cordon. Biso to souffrir ka le roi bino. Donc gouvernement peut battre biso makambo. To boy na biso te ke po bino botala ka intérêt ba libumu na bino, ya ba na bino. Biso pe ba na biso bazo souffrir. Bande ko na biso ba souffrir, biso pe to na besoin changement contre la mboka Congo. Lelo Congo to e ba na tanga kala transport et ça depuis 2011, transport est à 400 francs. Le chauffeur peut transport à 400 francs. Gouvernement dit qu'il 500. Tu l'as zandu. Donc c'est 100 francs. 500. Bato impoli le quoi receveur na Congo bazate. Yo moi ba receveur mata transport à 300 BD ça senga été kitana. Receveur banga menace tout ça ba tout ça yo. Donc go ezara 400 Carabamo ba 500 mais oh 700 francs oh et qui tata moi 600 francs tu comprends pas ndeko na biso ba pe na ba famille baza ko nourrir butu moi est-ce que population yango moko ko bima pe na nzela te marcher par rapport à ça opération 500 francs bon marcher par rapport à ça
population peut ba komo banga papa ta aussi ninga ke ka yo kasi ba ko ba sani ba ko ba banda ganga je suis aussi to mona ba na sanef ba ko ba komo zo kasima belé bazaki informé te que dé ah eloroté eloroté ba yebaki ba komo banga pe via moto na se moyo za motu ya makasi aussi akiei biso so pe to komo banga sona bimila nzebe na kozwa gaz so to se na gouvernement ba meka ko yokana transport ezata na 600 francs pour so to bi cabré kita ezamo pasi bien José Makila Soumanja pena José ba obwa ko butu mo ipalo beso pa wera za ba mise ba obwa ministre o amo ba ya José Makila Soumanja on tino benga José Makila pardon ya José est-ce que bino bat bossa la émission politique contre éthique na déontologie à politique ministre Morobo Babouaka c'est bien ou bien c'est mauvais bango moko pona biso peneza moi eza bien te mais bango mo balinga honneur na bango babwaka bango mo to sa ko boni eza mo junior mo ba bolinke wera boko jiba boko nga babwaka ngati atanga na jemai bele o babwaka atanga na pekisi biso ba population to monyo mabe et ça nyo mo déjà so abanango lelo te depuis je sais pas qu'il a pas un ministre kalo aza yo mo yebi aza gouverneur Équateur ba bengana kuna soni ba bengana na Équateur yango pa nga sana yango obi ça mutilo kwa asa mokondité mais respect ya José Makila penda Lucas solution ya André Kimbuta kinoa solo Lucas solution je mima ibela wabi alia okupai elote papa bane belé Joseph Kapika papa ayoka pasi ya bana papa Joseph Kapika pena ministre économie te bi ke ozo bunda bo vendre sika moko bo luka solution en fait que transport et biso population ba sepela ba chauffeur pe ba sepela moi dédicace na deux personnes oui bambote belé na mon boss maître John depuis Suisse na maman Misha maman motema malamu maman lingate bana balala nzala bambote na o maman na bo sanité ba bi mo na poto a solo Jijo Wembi depuis lokuta pala babi yaza sur kaza solo yaza mo la poto ya kala na tuni oza sur kaza solo tape baza tu mo la poto c'est 10 ans na poto so na boaki kara Jijo Wembi et Pakolami babi Jijo Wembi depuis Caroline du Nord na yango na lobi so na boaki ka Jijo Wembi depuis Caroline du Nord donc et Pakolami et Pako Jijo Wembi oyoka yako la kate que Dieu vous bénisse jamais raté babi mo na États-Unis à Tongo à tout seigneur à tout honneur je salue et je ressalue Jijo Wembi depuis Caroline du Nord na États-Unis babi au moins na poto solo na ana besoin ya mbote ya pakos et ça nga bien na panzanteke oui Jijo Wembi oki tozela kaka kalate oyo yebika nde tosalaka bambote mingi na David Peter Tembo pe Oulette Nchoko la mignonne Mikiliste. Merci beaucoup pour terminer totika na concert na biso moko ya CNL Karine professionnelle de médias. Qu'est-ce que tu proposes na ministre à transport na gouvernement na gouverneur de la ville na population congolaise ainsi que na association ba chauffeur? Merci beaucoup. Proposition à Ngezabouye. Au moni, chaque fois, attends à Gatanda qu'il y a un petit problème. Quoi qu'il y ait surtout. Problème et solution, ils ont marqué. Solution, ils ont marqué na masuna ko ganga gangate na ko solola. Bameka ko vanda malamu. José Makila Soumanda. Ndenge cousin na ngaba na osala allusion à l'obarabi. Oh. Soumanda ngwe elakisaka nini aza soumanda ngabite soumanda nezalaka kombo na ya Richard asala confusion makasi José Makila Soumanda boyoka na malamu po eza pasi yo ndenge ozala na côté na yo pe ozala na bato mosusu bazwa transport eza teke babimaka na mituka te eza pasi makasi mpo na transport bayokana na André Kimbuta bayokana ako ezali nini ya ba chauffeur ya Congo bayokana na ministre de l'économie malgré nani mati mais pour ça na pour ça transport on est à 500 francs minimum mais à 500 francs 600 on a vraiment bacha 500 francs pour meka kosunga mutu nyonso oyo azali ko tambola et kozala malamu so boyokani boche prix normal pour makelele wana nyonso to esila parce que babilo mususu epesaka et yaka mo bakanda ozomona au fur et à mesure que ba transport et koki ko exciter ba tuna makambo ebele kanda nde salama na selemba nde na utako lubana ko bandela te
alors bayokana bameka un peu kota la prix wana normalement ngana sengi nangeza na 500 francs 500 francs esunga ba mutu nyoso tu Jeana sengi na 600 bon ngana Jeana sengi 600 ngana lobi nanga 500 minimum bien kita kaka bon combien ekita j'aime pas personne a prix na ye manga tele 400 francs bon hôtel j'ai mis 400 francs pour 400 wana d'ailleurs pour na information ba billet ya ba 100 francs ba 50 francs et pola tout monde kango souti pourquoi il faut nani ya na Deo Gracias Joseph Kabila bangi a outi ko reconduire gouverneur ya banque centrale mais lora balonga sala to mona te ko tambara mituka minene ko rouler carrosse donc te Masang Mulongo babi Masang Mulongo te maïba mi na époque ya Mobutu mo azonga sur l'époque ezate et lora malonga zo sate ba petit coupure ezate na ville ya Kinshasa to ebite kuna na baluozi na ba semendo kuna na bamboka na bakata ko soke ezale eza merci beaucoup Karine dédicace na yo merci beaucoup dédicace na pesi na mama Fifi Mvula na États-Unis mbote na yo mama Anastasie Diayandi na Londres suka na bebe ndenge la benga kayenze te moindo netingai Karinivili kaka ndenge toyokana ki mama mbote ebele na bino nyonso oyo bo landi biso na bokebi nyonso topesi bino mbote tolobaka nazaka na moi eloko mona yebisaka keno musala tosalaka ngo pona biso te pona bino ba téléspectateurs au bolandaka biso partout à chaque fois bomoni que erreur ezalaki bon comme je sais que Congo Suisse landa maka partout bon non Karine Ville avec na plateau ba injure s'il vous plaît bofingaka omoni ezalaka ndenge nini soki mutu je dis quoi c'est qui singa makasi soki omoni que mutasali mabe asali mo eloko mo mabe au commune c'est parce que ba numéro ezali numéro cordon ezala ngo wana bo commune sinon dans la place j'ai mis mal lobaki mo bo il fallait aloba bo ko corriger biso ezala kamalamu ko finga na par ça la biso mo ba Jean lobini ya ko finga mabe mo ba biso a poto avant na 25 ans na poto asala raté a vivara na monga bana mutu e kraka na mali la poto il faudra ça fongoli Congo Suisse ça fongoli vérité universelle a mo ba banzo finga ata binomoko et comme il trop de temps Karine le bongo a kutumta Congo système à lobby mais comme il trop de finga tellement trop que ngai na za gros bébé moi na lobby just wonderful na suka par rapport na ndenge bazali ko qualifier surtout biso to ça ba émission politique ba nini ba tranche ni ming na ba site kuna ba ko qualifier biso ba combattante te to sala ka musala pona batu nyonso na ko kelelo majorité ba bengi ngano ya na kiyi na zu information boye ba kite boye bango ke no o ezoleka kuna na kati ya PPRD ngana ke na sali musala nanga na ye na PC information boyoki to ke na ide peso bo komi na bino ba bo ke pachi bala bo so ke limité kuna limité babi ba koma na bango batachi bala to ebité botika biso champ libre to sa musala na sima na biso bokozo ba information ya malamu on a sakina merci. Merci beaucoup, c'était la Karine et Jeon ainsi que Jemima Ibele. Quant à moi, je vous dis, nous sommes arrivés bel et bien à la fin de cette très belle tranche, très bel moment d'animation, des réflexions avec mes concerts. Franchement, quant à moi, j'ai aimé. Là, je tiens à remercier Onion Sobazala qui se coachait et surmonté. Là, je vois Sylvie Kabea, Motema, il y a Papa Didier Kassongo Balobi, SPFAC, rendez-vous le 14 juillet, kuna na Geneviève na Paris, kuna grande soirée au organisée soirée à Charité. Et aussi je vois Eldu Jengombo, le manager international, Aristote Saïd, l'international, Diogo Balobi, d'ici là na ba équipe nationale. Là je vois encore MSK Franck Massaka Robaz. Clin d'œil aussi à celui que j'appelle mon papa Komanda Bouchiri, Motema ya Mama Monique Kuna na Suisse na Lausanne. Grand merci aussi à Kouloutou Magela, la diaspora marche. Et grand merci aussi à Drisha Motomètre Beba Zibeba. Et là je vois encore Moto Nanjambe, l'évangéliste Guy Siloé, les révélateurs. Et aussi Eric Lema, la haute couture. Président Edo Manda Kabalobi, le seul, l'unique mutualité na Suisse, Zakaka, Mutuelle Bondeko, qui est dirigé par le président Edo Mandaka. Merci aussi au président Jean-Marie Mboma Balobi Anga. Merci partenariat qui toque on a Congo Suisse, qui toque on a vérité universelle. Et aussi pour terminer, l'homme de Dieu, le chantre de l'éternel, le frère Kalusha. Merci beaucoup, na public Nyos Obolanda Kibiso. Merci beaucoup.
Naba oba mesana ko soutenir biso na ba conseil. Merci beaucoup naba impoli pe nyoso ba mesana ko finga biso et merci beaucoup naba réalisateur na biso oba c'est ça qui te cause na biso ensemble Garnet Mukenga balobi l'intelligence a un nom et aussi les robots de la presse congolaise Doudou Ninginina et grand merci à mes concierges Mima Ibele, Jeone Djokwa et aussi Karine et Philly et merci beaucoup aussi à celui que j'appelle mon papa, les foules et big boss, maître John de Switzerland de Balobi, voisin bakomi ko envier papa nabiso quoi, et aussi son Altesse royale, Maman Micha Micha comme on dit, lorsque vous voyez un homme fort, c'est que derrière lui il y a une dame forte, elle s'appelle Maman Micheline Micha Micha, la maman de Kenzo Simao et aussi la maman de Léa Simao. Quant à moi, je vous dis restez branchés sur www.congosuissetv.com, partagez nos vidéos et aussi aimez nos pages. Retrouvons-nous à la prochaine numéro. Bisous, bye. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.